mère wana mai wana mona ya munene wana ezande mona cimetière aliaka bato ebele chaque année parce que ils ont esprit. Essayez un peu de nous expliquer Nzela les un peu moins selon David Mombele en fait. Et ça Nzela moi est vraiment difficile là. Bon en fait on a le chaque temps dans le bar qui ceux qui mutaya Nzela oyo mutu nyonso ya Nzela oyo ezate ke aza muta passe. Be mutu nyonso a souffrir non. Parce que bibi na mai stress esiliété. Talaka psychologue moko ayebi sanga abi omoni mutu nyonso akataka mère wana mère G. Stress e kota na mutu et ko vendre pendant 20 ans. Ako vend pebe na bano crier ye moko. Azo mone balé leki volume, mai leki musuni. Omone bandeli na monte suka na omo. Et ça coûte il faut mayomo bano tout na ba question yo mo peut faut répondre automatique. Donc lobby les lots mutu na la na anel ka souté. Plan ba comité. Na okende ou bien na ni les voyages pour mbongo pe kozong sezaka mwa mobule ya mayuya yo bato kufa fort bato kufa makasi anelka bato kufa makasi omoni nana témoignage ya vie moko boye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous captez mes salutations. Toujours à la présentation, Anelka Bafosset. Nous sommes toujours en Grèce, précisément à Athènes. C'est vrai, Nabi Kiboto Landa, émission Outor Oleka, ma solo, ou Bengi Bisso Namboka Oya, parce qu'il faut tout solliciter mon bande de Konabiso Bazala à côté. C'est vrai, Banoko, tout bande de Kobele Bazala Naba. Poto, poto tonto benga Paris, Belgique, Suisse, Allemagne, to o bazungara ko profiter na faiblesse bande ko na so vivre à un niveau à Grèce. Je me suis dit fallait quand même au solo mo masola ngo. C'est vrai to bete moi le solo mo qui est na la serre au to solo qui naie Morgan, mais je me suis dit faut quand même pena luka mo bali moko o romeka mo ko kota mo mozindo pour no yeba masola ngo le gampe ndenge nini. Namiko tala na moni oya za bon confrère na ngai David Mombele kosi na Yuda. Ye muto za na ye pour tout le côté beta mo masolongo. Pourquoi pas dire un grand merci Nassim Sesseli parce que yo ndem to sala ki makambo ke moi bien Rihanna Domingos adoyoué. Un grand merci na bino parce que sans bino na habité ce to sala ndenge nini. Na obo ça n'a jamais sur atteint comme le bandilité ils a dit moi les sumo de décembre. Patron mais Azala Rabo Goss. Le junior Kabananga au coach, un grand merci à toi, Water Mebele, Bouta la Bisson en ce moment. Déjà, à mes côtés, David Mombele, Kosina Yuda. Comment vas-tu? Ça va, Net Kabafosset. Boni Santan Zoto, ça va? Nous avons abattu. On dirait que Mali, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, ça va. Ça va. Boni Missa, les gens qui nous bien? Tout ça va. Pour une brève présentation, comme Bato qui est David Mombele? David Mombele, Aza, mon papa Gilles, na Monique, simple chroniqueur. Voilà. Ok. Grécomène. Grécomène, ouais. Pourquoi Grécomène est là toujours? Gréco, en fait, je peux bien venir à Gréco parce que beaucoup n'y a place parce que la Gréco dans le monde. Ah bon? Grèce est là que ça Gréco. Grèce, ils ont Gréco. Parce que Gréco, ils ont une étape, une étape. La musique, bah Grécomène baza. Côté politique, bah Grécomène baza. Côté bah pasteur, bah église, bah Grécomène baza. Donc voilà, Gréco, et si ma presque tout. Bah, tu veux voir comment au moins David Mombele en Grèce parce que David Mombele oui c'est vrai bah il peut-être dans Bamboke Belé au Tamboli quand même au Tamboli na Maroc Bamboke Belé aujourd'hui David Mombele en Grèce tu comprends le côté là David Mombele pourquoi changement ba pays ils allaient un peu moins mingi côté là à part Moussala ils ont kolugalipa place morale et vendre kimia donc il y a un ba pays ba bouger moins mingi elle mon côté Moussala et mon côté pays Moussala té côté mon boye que pour ça, les lots place lingi. Donc voilà un peu ça. Pourquoi choisir la Grèce au lieu du Maroc? Non. Maroc d'abord, ils ont Afrique.
Grèce et Poto. Donc on a préférence à Poto que dans en Afrique. Oh, quand tu vas poto, Grèce est jamais poto. Grèce est à Poto. Grèce est à l'Afrique, est à la Asie. Grèce est à Poto. Grèce est à Poto. Grèce est à Poto. D'abord, ceux qui vont compter les pays Schengen, où il y a des étoiles, il y a drapeau Union européenne. Grèce à Nakati. Deuxièmement, Grèce alliée à l'euro. Troisièmement, Grèce, j'espère que vous avez visé. Vous voyez comme Bamo Bimi, on est tout nié na porte. Policiers azate non, donc qui tient les Bimi na gare au tamboli mbala mo. Grèce, mutumo a cause sayote, mutu pas se tromper d'abord tout temps pas classe quand même. Donc Grèce a na kata Schengen, Grèce a l'Union européenne, Grèce est à Poto. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous expliquez biso réalité à Grèce parce que oui c'est vrai, spécialement toi qui awa toi qui makambeleki tellement belé na internet hein tous mona Grèce en fait comportement ba congolais to bande qu'on a biso awa. Vous vivez en fait, communauté congolaise awa, vous vivez en côté Grèce. Merci Anel Kabafosset d'abord. Là on a un épisode ok. Grèce, où il y a l'îlot, et ça Grèce à l'Ibosoté. On est Grèce où qui 2000, 2001, 2003, 2004. En fait, dans mon Grèce, nous sommes au Maroc. Maroc et ça là qui batu babi tondi na katandaku batu abi ba obonga kaka na ba France na Belgique ndé na kuta pe Grèce tanga na Grèce na moni batu bazana na esprit ba ser na biso ba limbisanga ya basi omoni tantine na hiver boye azana li papa lamba bienté nini so otu na ba ombo babi ba obonga na France na Belgique ba noko pe ba ya pe omona pe bazaka likolo marque bongo na ba quitter bato ba comprendre bien té na ki obligé na banda bi mission na ba no travail donc ça veut dire quoi, ça veut dire que Grèce o ezaki akala ezaki Grèce bato ba mona sikote Grèce a lelo meza yango vena biso zoro ma bien la place na PC mbote j'espère que talaka émission mo ya Grèce ya kala bato ba lia na poubelle mais masolo ani kufa masolo ani évident donc Grèce a lelo ezali ndengo yendo o mona communauté o tambola o kuta ke bato ba vivre na poto. Est-ce que congolais a lingani pe les Congolais partout à Lingana, même place où en France, Congolais à Lingana, même en Belgique, partout où on a identité na biso le Lingana, deux obligés de Lingana. Si on a écouté un Mogachou, tout solo la bien. Ça veut dire et l'obité qui est pas na Jenny au qui te paye photo solo la bien. Donc voilà, Congolais partout à Lingana. Si je comprends Congolais à Lingana teti à la Grèce. Bien sûr. Et pour toi comme boka passe quand même il fallait quand même tous à la moi na bolingo, tous à moi na bosanga entre biso na biso mais tu nous dis quand même que Congolais. Mais place déjà la place à passer. Il y a qu'on a ta prison à toi Lingana. On a droit au lingana pour bozana on affrontement entre bino balingana na place à plaisir place à parce que ndo benyo que oui eza place à passer donc voilà. C'est vrai que Kokoma na niveau Kokoma na Grèce awa ils à la moi trajet c'est-à-dire batumsu peut-être ba côté là il y a Turquie batumsu ba côté là mais moi explication mon mukié parce que oui c'est vrai que solaire on a la fille autoyamba qui Morgan Serna ça me sur moi mukié mais quand expliquer ce qu'on à ta manière quand même ta façon Kolongwa peut-être parce que ça va te belé peut-être na ba kin bazoy ba na réalité banzela te bazoy ba montant ba komi ba la mort sur place na dia peut-être ba qu'on a Turquie qui c'est nga faut kota ba boîte kota ba dingi aux alors bloc pemba fouli mais essaie un peu nous expliquer nzela ngo les un peu moins nini selon David Mombele en fait. Et ça nzela mo vraiment difficile là. Bon en fait nga na ba chaque temps na lo ba qui ceux qui mutaya nzela oyo mutu nyonso ya nzelo ezate ke aza muta passe be mutu nyonso a souffrir non parce que liste ya bandeko oyo bazana ba France ba Belgique ba Suisse bandeko na bango batinda awa o mona na ba musicien batinda bandeko o moni même o musicien munena mboka na biso mais andimi leki na yobe ya na yobe leki mwasi no be ya mwasi na ye akata nzela ça veut dire ba visa ezaki mo mobulu na période wana mutu mususu période azolinga aya poto visa ezate ba beteli so comme Grèce mbamo oki et au comité qui m'a moqué. Au moment où tout le monde est Afrique, ayaka tiki boule na ya kanisa qui a une valise, ati moi ensemble veste à côté na bateau aki. OK mais réalité on a écoute à na bord, ils ko ba ino na maluku. Yo ebi kende za to mata cano rapide mais au moni pirogue ebimi, c'est ça. Donc et c'est le moko oko pekisa mututé anelka. Oko yebisa mututé net anelka ko pesa conseil David Kokota maïté. Na bengo muté mamabe eza ko yezep sanko ya Paris bato la libana bato souffraka donc voilà un peu ça donc ba pesa mutu conseil était tika mutasa la volonté na yemoko réalité muta omona on a kati balé donc voilà la réalité ils bomo bato quand même belé hein mère wana mai wana omona ya munene wana eza nde mona cimetière alia ka bato belé
aliaka bato ebele chaque année parce que eza baesprit bozotamwa likolo ya baesprit ça veut dire bino bozokota neti na mer Méditerranée na butu eza air masolo esalamaka butu eza peu faire air di butu mais il faut bolongwa déjà à partir déjà totiaka ba 19 et 20 heures il faut play longo na ngamwa tieki et ça mouvement mais moulile faut kota po so moulile eza clair eza boy lumière eza boy moi bolongo eza te po ba maré ba osa boulot ba maré turc ba osa musala côté Grèce ba osa boulot ba mona bino tabato ba oya eza kwa to vanda boyeka boy na beach to mona ba libanais mona boîte ba ke braza 50 libanais ba Hollanda bango mais so ba yena ba ine désert net ba kota kinkole wana au moins te ke ba solo li ba oleka ba okena bango donc voilà bato kufa fort quand bato kufa makasi Anelka bato kufa makasi omoni nana témoignage avait moko boye viana akina na nzela oyo yango na yebisa bato mingi comment so yo lekaki na souffrance il faut pas ndeko na yo balekaka na souffrance wana oko ke poto na avion mais obligé te ke bandeko no baya na nzela makolo na nzela boatu non viana azafia bandal akenda poto na nzela ya Tripoli po ba mayo nde bato bakati sarabaya ke Europe oyo il faut yebisa bango Anelka bien bato batala biso ezaka maya tiki Grèce Maroc atindikaka Espagne na boatu Turquie atindikaka Grèce na boatu Libye atindikaka Italie na Malte po ezami bali Italie na Malte ezaka ke bali zotambola mais côté yango etalanika na nord etalanika na poto ba clandestin ba koya ba ko créer lisolo ba okatisa mais mayo bato bakatisa kate mais atalani tout droit na Italie ezaka maya Tunisie parce que policier à Tunisie aza un peu méchant kuna na no kati histoire tetala même na ba TV5 na no otiko yoka teke bato bakati na Tunisie ni en Égypte non Turquie Maroc na Libye wana ne ba base maya masolo ke ceux qui vont démarrer moteur na Tripoli boleki côte ya Malte boleki na Tunisie na côte na mai après bo bimi Égypte mukie erbo zo tout droit na mineza île de Malte mupandi nango bobo na Sicile Italie comment dire lango ndege d'ailleurs oui c'est vrai ermo tant comme moi les solo bon je peux pas dire qu'ils ont c'est qui ça mais on essaie un peu de voir que isa siko lisolo na wana betelo ya via na bandal kut na sisa ki ngote na bato ba la biso ba tuna lisolo eza yini via na aleka nzela ya makolo nzela makolo ça veut dire nzela oyo akoma Italie Tripoli Italie abengisi abunda na beti 2 ans atali ke na benda mamo mwasi nanga na tika na kini na bandeko mwasi nanga na longa mamo charge ta ya 5 personnes ba ya poto ponga na pema doza na bango abengi mwasi na ye na bana mike misato ya tika na Congo leka mwasi ne moko na leka mobali moko 5 amemi bango visa bene pesa ma le même jour bene ba komi bene mbala mo bo kitana ba récupérer bino bis Timali boleki Burkina Faso 2 jours après bwana Bamako akaboli sikoyo nzela boyi abeti boyekei Niger Niamey mbala moko Niger donc mbala moko abimi Mauritanie face ne Maroc kaka na Bamako soka beti su Niger akaboli bino mbala moko Agadez ville suka oyo kaboli Saba ezali ville oyo eza oyo landi Benghazi kuna mbamo place babomela président Kadhafi siko yongo to ko na Mali o sala choix nazo kende Maroc pona kende Espagne ou bien na kende nini Libye pona kende Italie ya benda bango Italie ba yenzela Libye obi ke bakota na kati boye acha bango pe basala masolo obi ke plan wana mobimba 620 personnes bakufa wow famille na nyoso bazinda bakufa vers ki talambinga venio sekondi siko boule ke mona pota bengisi 5 personnes bakufi est-ce qu'il y a à cause du téléphone dans un courage à Bengake en tout cas dans le secteur bon voyage bakufi siko baza 3e avenue na Bandal avenue ya bana ya mobali avenue la likuna o kuna la likuna ya mwasi voilà siko tala ki obomi 5 personnes wakina volonté ba ya poto siko yo ke sa famille wana ya mwasi na oni aneka wana ba réalité mona poto na ti lelo akena na Afrique té dans la famille de Mika c'est comme si mais famille bimaka yo mto bomi bango papa bato afana ba na Congo yo bengi ba ya poto akosa bango na téléphone ba na foyer ba bwaka ki ba lingi téléphone ekota te bo téléphone ekota te pendant 2 ans
ou bien une année sango mopepe ko bimakaka 620 personnes plan les inda ou mais comment tu na point qui va pas coûter 600 personnes à Katia ba dingi za eloka pe ma wacha mopepe honnête ba mare basala na wana boche mopepe koki soko tali dingi wana ne basala yango e pa ya mundele na sima côté bacha moteur akoma nombre de personnes à kota au mona a commis 80 ba dingi za différent dingi ya Grèce o ya tike mema batu Grèce ezali ya boye suka nango jamais akoma na 90 personnes ils ont ba 60 ba 57 ba 42 ba tir ki ba maele ba tir ki so ki eloko wana ekota 60 personnes ya préféré na tene 40 ou bien 35 do boza likolo donc mai bo mona mai na moi distance mke mais ya Maroc na ya Libye ezelo mogo bango baza un système net ya balinière bazoya na mboka na bilo 900 personnes bo vali maboyi neti ndako immeuble ezoya batu likolo mitu ya batu 900 personnes bango kuna ezelo ko otia mo PPT bango baza maswa ya kala ya ba pêcheur ba tekeli bango ba fungoli je voilà bino tout papa bino tout italien na mona makambo premier ministre italien a déposé ba boka ba papier papa na journée mo bomoni 400 personnes ba yambi bino na 11h. Non, presque nationalité tout africain nous salinga poto donc kalabiso on a ba Cameroun ba na banga mai mais lelo Cameroun ama kasi na mai Cameroun ya ka Nigérien ya ka Sénégalais ya ka Malien ya ka Congolais ya ka tous les deux Congo africains Somaliens Éthiopiens mais il y a un niveau quand même chose à la ratan et l'homme surtout le bara toyoki ki lobby ba kufaki mais comment mutako za suna courage ki oyoki daki lobby ba kufi lelo yo ndimi okene no komeka so tenter chance na mona fi mo boye ba kufi lelo 56 personnes na badinga na banala na baombe tumo ba kufi ovani ma silence pour et ça silence ça ouais et puis ça silence parce que il faut mayomo ba no tuna ba question yo mo peut faut répondre automatique donc lobby lelo mutu banala na anel ka souté plan de comité na okende ou bien na ni les voyages pour mbongo pe kozong sezara moi mobule ya mayuya yo moko poser question yo moko fozong sa réponse na mutema na mais na tuna mwana moi si o tonton tokyo tikana sala bo parce que lobby mufuma biso to benda ngabi oh mais batu ba kufit abiza imuko na bango moi c'est na ipsanga bon abiza ki jour na bango biso to kine to kota Grèce. Il y a un monde tout à l'heure qui a dit que les voyages en paix à mon conseil. Voilà. Mais ce que vous avez dit, tout le monde sur la réalité, c'est à vivre sans famille. Famille, c'est un griffe. On a souvent que nous avons soutien. On a peut-être atteindre la 10 chiffres. On a peut-être à ça que ceux qui le comme lié sur ta belle, tu vas foutre un daku, on a monté dans beaucoup de choses. Va vivre en fait. D'abord, il faut comprendre le mot que bateau moni na Grèce basé belao parce que à part ba arabe na Grèce na ba africain ba belé et za ba congolais pour sénégalais ya sénégalais manzela atiki Grèce et za yété sénégalais za makasi na Maroc Espagne pour langue est compliqué ba moi muké ba sénégalais ba na moi langue moi français tandis que Espagne ba espagnol azan facilité abi que soto koti lelo lobi na ton dans en France. Mais la nationalité tout est on va préférer Tiki, c'est bon. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que les belé à Congolais yomoni o baza awa, ils a choc ya makaméleka na Angola. Parce que ceux qui Congolais a ba 10 000, il y a que 9 000 baza ya Angola, ba uti Angola. Il y a Congo ya démocratique au qui a eu visa ya Tiki na Congo aye Turquie à Kati Grèce ba koza ba 10% 20%. Ah bon? Ouais. Majorité tout yo moni na Grèce eza Angola. Oh tout nanga pourquoi? Ouais, pourquoi ezaka Angola? Pourquoi Angola ouais? Pourquoi ka bandeko ba kenda oluka vi na Angola? Bandeko na biso ba kenda oluka vi na Angola. Oui bien Angola ezaki mboka mbongo pala ba musicien bazo kende musicien zo yebisa yo na mona ça ça rebike le pangu na ye na voiture moi sombaka boza mbongo bazwaki na Luanda mais makamono lelo tout na ngote pourquoi Angola koya pourquoi makamono ceci là Angola ba changer président na bango
ba longoli dollar ba memi valeur ya mbongo na bango kwanza mogashu ya kwanza non ba longoli kwanza ba longoli dollar muté bana régner parce que na ngolais aki boye ba musicien ba yeboye muta ko bona poche moni ba soit 2000 soit 3000 soit 5000 kwanza bana mona nati et président na ye a memi valeur ya kwanza ebima likolo dollar ebima na se place bato azuba AVC bato akui. Tu peux imaginer que na banque na yo parce que zaki na bato moi moni congolais na banque na dans 100 000 dollars 100 000 mais mbala mo tourner pesi mamo 10 000 dollars ozaki na 50 000 dollars na banque mbala mo automatiquement na système na er loi le ko mbala mo ke pesi mbala mo ko 5 000 papa bato ça ba AVC bato ko ba kao siko mutatali ke oh nazaki na moi 20 000 mona bomba kabana na yaki Angola mbala moko na loi epesami mbongo échanger dollar ekoi na minute ne aza na 2000 a rapidité à côté abi o ekomi siko poto po batu mingi Angola balinga epoto te muto Angola biso to ibaki yango muto Angola tuna abi na okesani na poto si to Angola la ki plus mbongo c'est mon Angola na hanakine yo ti poto faut faire attention parce que robeta yo na tika o mona poto moko boye akutana mona Angola na ba mais mona poto kima na kin yo lié na lambana sur la parfum yo lié kana sur la parfum na nini mais yala tika jaquette à jinginete ya vena biso mene ya likolo papa ko sambwa na poche mais balinga epoto te oyo mutangola biso na kesa na poto na kesa nini baba na linga mingi ka Chine Dubai mingi te Chine Dubai mingi te wapi le Brésil bamboka wana ke na ngwana ka mouvement na mbongo echité na biso bien ke mutazaki na 50 000 dollars na banque et comme 5 000 dollars parce que mbongo est tourné ba biso moni valeur mbongo na yo et comme na prix boy asayi chuna chwati et comme poto place présence à poto ya ko sala ngwana ba yotala o faut que poto baza bato bazaki dana ba foyer babotaki bazaki na basi bazaki na bana noko amoni ke simba lisute fa tombola parce que amoni na Grèce bana basi baza mingi na bana mais ba papa bazati siko oui bien sûr siko moni 100 congolaises na Grèce bango tuana M sur 10 mutu bana bana te nyonso wana bana bana 2 3 1 mwana moko 2 3 1 surtout ni ba papa na papa a Luanda olinga fibo papa na Luanda papa mona azan Luanda donc ba noko ba comprendre ki ke ndeko pe kufibo il faut na tombola momi alongwa ke ne poto ngana tiko cascade na tala ya on a posé la question batindaka ba on a boule ke ba bazo banga mai atindika momi na yeke kene nanu na yeba te pone ka komanga na zana mwasi boto a couple boy si je comprends pardon na katote donc ataba o wana nyonso tu ba utaka Luanda bango tu ba passer par Mali o wapi tant le bigi ko banga en fait bato nyonso ba utangola pour ba koma na Grèce baza obligé à repasser na Mali toujours bon on visa place ni azu visa ya tiki alunge Luanda tiki mbala moko ezaka na destination moko nzela lole ya moko Grèce yekutu mutana Luanda abeto li solo na kata Luanda abeto ma solo ya Grèce ki toko abeto ma solo tiki ki toko so bokomi bo kita ville est-ce que vous pouvez expliquer un peu tout que ko ta maya ngo za oui avant ezaki ko banga ba on a bisa batuté oka yaya na komia na poto ba futa poté bani mindele bana mo partout mais lelo mais comment tango koma tiki bola la te pona dépense na nyo futa nda kuté boleka mbala moko na ville ya masolo kuna ndevu wana bovanda bapoka me bino jour na bino bosali mofuma ya omoni ke basi mingi bana me ba papa bazati na tango to so wana yo ba papa batika na Luanda bon siko nde ba papa batika na Luanda na mi poser la question en tant que chroniqueur ba papa wana batindaka bango po ba papa ba vie wana ba banga mai ou bien ba noko wana ba banga mai ou bien ba sacrifier ki ba mumi wana so siko ke ser mo tinde na 3 bana akatisi mai a risquer kokufa yebisa ntango akomi azaka mwasi na yo ou bien yo ko landa ye ou bien libala ngo esuki po atindeli pe ba yuma te ape na mboko ba yuma bazate ba noko pe baza yo tindiki de bana achera ape c'est moi 150 53 asani au chamaele siko yebisa yo tika na Luanda ya mkoni donc bato mbongo bazaki na Luanda babanda olinga poto te babanda préféré na bango ka bakenda ba Brésil ba nini siko bazaki mingi komi kosa pona nini tango yazo kanisa question na kotisi 10 visa ya Brésil na passeport nanga ba les retour wana ba Chine ba Dubai azo kanisa so ke kota na Schengen ba opesa OK c'est faux Schengen a donné mususu batala na combien de passeports na sali ba mouvement combien 30 visa wapi Schengen moko na kati ezate non azan visa te
Parle-nous un peu, même si ceux qui Banapoto, quand je dis Banapoto, c'est-à-dire en France, Belgique, quand tu vas plus pour nous aider, mais quoi, biser quand même le bandé qu'on a vu sur bas, si besoin retourner surtout le film en Amboka. Est-ce que vous occupez des Bakabon et Salami Ao? Kala moi na poto, tant que en Afrique, il y a eu plusieurs fois, Koutano plusieurs fois au Maroc. Kala moi na poto, abana ki luka moi si na Congo, mais makamone katana. Yo kali sukuna ke film na Congo azole le mobile ya poto et si là. Qui tout bouna ba qui tout relaxi base de données eza quoi goma ngala benga awle quoi goma place ba mama ba olela goma na comme Grèce otala noko mo otala make do noko ya mati avion ndimi risque wana bayaka na sakite ngala moni okuto na valise o na ozone aéroport o pousa balinga o ne ka na valise pendant 2 jours ou 3 jours ba mayaka sako domo ko noko la tikitoko parfum makamutu mais ya otala ba mo kamia osana mboka o ti akende ngana yoka basero bana na Grèce na mawa nyoka na mawa d'abord mutabimi na mai stress esiliete talaka psychologue moko aebisa ngabi omoni mutu nyosa kataka mère wana mère G stress e kota na mutu e ko vendre pendant 20 ans ako vendre pebe na bano crier ye moko azomone balele ki volume mai le ki musuni omone bandeli na ngote suka na omo eza kutu komone bandeli na ngote problème na ngo ezali ke komona volume na ngo ndenge ezali papa azolia kabira banda ti wana me alebi no soki 10 litres déjà ata molate mais yaza isa volume siko bandeko ti bazo se déplacer pour boya na boule ke bandeko ba na Grèce ezo senga kaka mukanda pour bien ngeza combien pour Paris awa eza no ba 30 euros 35 euros 40 euros so lingo edendeko ou bien ko mamwa sinaye zela ko makuna mais ya ko sala ba aventure est-ce que Kolobamo Baventure, est-ce que ça existait vraiment? Mais Baventure les années, Baventure les années que yo tali na Facebook, fille au vendu wapi, maman avant na Grèce, pour ba fille à Grèce ba lingi WhatsApp wana na ba Facebook, pour ba ça la raté. Donc tant et tout passant à la libo yazo koma. Tant azo yamba azo koma. Amoni no komo boye. No kona tango akomi. Yes c'est comme mutavana na Paris na Belgique si on a tangoye ozo la kisana no fio no bien que makamu yuzo ça les a lukuta ozu photo ya mukana mwasi na yo otomoli téléphone okangi photo temps otinde le temps na eloko fion patali pour ba fia abanga la bangote alobaka oui na ole kanango aluka ressemblance akokadi oui ressemblance akokana mwasi na ote mais ozo ndi andimi oui abi mukano na yelo yango yebsa idée a fia nezani idée a fia na ebike ndinga oya noko ndezo koma lilo ndinga futi pe hotel na yo ndena na explication oyebisa été ngai posa ngato sala nyonso nanu na kota egu na ngai makamutu na fe na ngwa kota bona valise na misa mukanda wa pesa ngai mais na suka noko wana olobake eza petit momi to yeba naye ake renouveler dans 2 jours 3 jours ce gars renouveler mukane zo ami na tindelio siko fia bongo akuta ba choka bongo 3 ou 4 fois to bimisa caméra to ta mona cité o ta la comédie congolais o ba zala na Paris ba Belgique la Suisse baza en cité et belé a na Maroc a souvent sur moi dit quand même bakangi poto Maroc ceux qui mutu mona poto ali mutu mbongo bazaka na facilité okendo kangaye po marocain na za africain abi ke zabino na bino batu mwindu mais awe za poto dès que ka wani ko simba ngai ya zape d'abord na mukanda ta musu mutu yo lingo mena sa mukanda te yebsanga net ngana zabu na mukanda nga yebsanga mutu mo sa papier so na ngana meli sa papier ko ya pemi na ngane parce que so amiko touchinga na zoka téléphone na police ay police tangwa yena na linga contact à police te parce qu'elle a réglé. Donc ça veut dire bateau bambazo ya komela bata marque wana. Azana na ba problème akatisi mai oyebi ndenga zweli mbongo na été oyebi ndenga zweli ngote oye ozumo bimba ya mbongo no kelia na France na kata boîte ou bien na Paris na Belgique na Suisse. Baka les amis. Est-ce que quelqu'un me pose la question fignonso ce que aux années na chambre il faut ça neka vidéo parce qu'avant dans le pays mo quelque part tu oublies que tant aux on vidéo na téléphone ko tika là. Pe bango elo comme ça tous les majorité batu bayaka awa bango tu ba célibataire comment bino tu ba célibataire j'ai été choqué quand même si comment atteindre un niveau qui va filmer a filmer et d'abord la Lyon no fele aussi a plusieurs vidéos tamboli a Lyon no fele non Grèce c'est le premier pays nga bien au premier pays ya mitakala na monde ya ba congolais et la Grèce na année passée et bima ba 67 mitakala yoko imaginer ba 80 oui ba 80 quelque yoko imaginer que na tambola bona kata bis na talelo nga fi mo boy tantine mo boy na fi na mona na ke kota mitakala pe na moni do nde na moni na bilama nde na moni ya mutakala na
mobali aye mobali pe moi si pe azana na po ba fille à Grèce akoloba mingi na garçon te abanga soto okima muninga na ozwa alingaza na respect moko boye nyonso oloba ne bébé to sa vidéo eselo te obomba ngwa obomba era bombi abando linga siko muninga na eri ya ozonga so muninga na yosko yo kumo menasi muninga na ye obi okumo manke ba respect asa nini abwaki etamboli zwana fi wana na choc aitokata mai oyi obimina ye osali ba vidéo pe o publier choc ni na komina na mona moi sabia obwaka na 3e niveau pour ba publier mutakala na ye pe mutakala pe ba publier ti mutatindeli yazaki ya olala mutatindeli tante na Congo camarade tante na Paris amonyango abi oh intelligent obligé te abengi na mona mina za na Grèce tala na eloko yé batala boyé. C'est bizarre, j'étais quand même choqué, même ça que donc la Grèce mitakala ya ndeko na biso ba congolais c'est tambola ka fort. Et ça pour la faiblesse. Et ça pour la faiblesse bazolu ka babima. Ya il faut comprendre bango nyoso ba ndumba te. Moi le bima lo kwa moi sa Grèce a ndumba te. Moi sa Grèce a ndumba te. Eza azana pasi. Eza na pasi. Azana pasi yo ata pasi il faut quand même combattre à niveau wana Anelka yebsanga yi mona mo bafuta ka ete tozo neti Jenny Okito bafuta ka ete aliaka alala kana ndako ya bato faut pe sango yebsanga il faut to la période de malili moi dudu na malili faut ezala nana osoma biloko anyos est-ce que dans temps normal ndenga eloko kutu eloko nga eloko epesanga mama na kanda ngai na pekisaka te ba se na biso ba bimana ba étranger mais ya na temps normal na Maroc nga na tika omona te Camerounais abima na fi congolaise Camerounais abima kana ser na yo d'abord nga combien de fois na bengi omoni make ba lo ba français na kata bisi boya na psi ser na pesa numéro na apesi nga numéro ya mona landier na privé toko kutana oui na bi pourquoi ko linga no congolais te un Camerounais na devise ya Cameroun na Cameroun devise na que moi si congolaise alo bakate ato osale mabi et là comme on a ba Camerounais minga balinga ba congolaise ya mwana congolaise alo bakate nyoso sengi na seconde européenne a opesa mais camerounaise te combien de bon tout ça na mboko combien de congolais ba mi ba sia ba camerounaise cameroun za lingota exact to linga kaka marque na biso exact ba ser na biso bazaka ba kota na émotion moko oko wondi mangote yebsanga Nigeria mboka kwa Nigeria ndio mona ba Nigeria wana Nigeria mona na film wana auto mona ba film ba Nigeria wana eza Nigeria to mona ba nzela te wana baza ba patron ba kena ba poto ba ba vie maka bon au normal oyo ba sala ba ser oyo kana mawa ozo kana mawa nyonso wana po sera mona Paris à mona Belgique à mona Suisse donc voilà au moins coup étranger salango eloko pesa nga pasi aneka nga zumboko na pasi ya oni mboko yo na ziongo po lelo comme Grèce lelo oyo ngai lelo soki babi kepo awa na président ba na premier ministre so ba congolais ba vandi babi chaque pays ezaka awa ba pesa mutu mo représenter mboka na bango et pas premier ministre mboko ngam na osala wana comme ambassadeur na bango nga na zumboko na pasia mboko lelo Grèce comme gu et comme lengi batu ba ya bino kozongo na pasi ça veut dire que tu dis kozwa ozo na ndenge ni na ziongo na bandeko bazaki na culture na ya Afrique oui moins de 3 ans directement comme on va kozwimbo kana nini mais travail na nga ndepe na zwaki Moscou ndepe na zwaki Moscou na moment coupe du monde ta on a coupe du monde ndepe na zwaki Moscou batu bazaka na mawa batu ka ko bangaka ndepe na salaki Maroc pesa kika mawa Maroc lelo comme Maroc 3 ans même pas mais kozala 3 ezana mutu akoki liko oui ezana mutu non les gens va sali ba 10 ans ba 5 ans awa po oza na makambu eloba mogashu esenga ngana beta 10 ans te na mboka po ngana tu sois charge mboka eloba masanga babashi na 3 ans bo yebisanga na 3 ans babashi azui résidence na mutu asali 10 ans na mboka azui résidence te yebisanga ye babashi fois la mutu wana pese ordre ke bana masolo non ngana tamoli na makamna na tali mboka mboko yo eza bien eza pe poto me bato bazo boya ka mponi Anelka plus 30 tango mona na ba code ba pays pour Afrique eza ba 243 ya Willy Musheni code mboka ba pays wana nyoso poto ta babaka poto banaka na plus 30 la fi Grèce plus 31 Hollande wana ba poto sima plus 33 France côté na yo poto sima ayina sima Grèce plus 34 Espagne poto sima ayina sima ya Grèce déjà eza poto
plus 35 toke ba Finlande badini ça veut dire au moins que Grèce ezaki poto libo plus 32 Belgique bah 32 ba Belgique pour moi que Grèce abanda poto azaki poto liboso c'est l'histoire so même aucun na Bible au monde que Grèce nyonso azana kata Bible tant va passer ba lobaka compter que tangela na un Thessaloniciens on les anines et ça quoi bandundu na bangoti et ça quoi Équateur le quoi Lubumbashi tant passer la loba tangela na un Corinthiens zanini et ça ville net matadi Goma nini tout ville na bango tant loba tangela na Éphèse et ça va ville awa ko bossa na teke ba congolais o ba lekia nyonso baza béni ngalo baza béni po nini muta fungola nzila ya mayoyo et ça apôtre Paul c'est que baza respect ba respecter apôtre Paul pour apôtre Paul pas nzila mai c'est ko yebisa ngana yo to lekia apôtre Paul. Donc voilà, tout ça pour David Mumbele. En tout cas, voilà. Ça fait un plaisir en tout cas, Rosala. David vous êtes tellement belé branché en train de nous regarder en ce moment. Pourquoi pas dire un grand merci. David Mumbele Labiso, maire Fallon Moké. Mère, il m'a demandé qu'il y a un grand merci à toi parce qu'ils sont venus bien et ils ont la moi jar. Norbo c'est jamais belle. Bindika, un grand merci à toi. Donc vous êtes aimé Bébota Labiso, Priska Mokolo, un grand merci à toi. Arnaud Luangu, un grand merci à toi, surtout à Marlène Motoba. Pourquoi pas te dire un grand merci fort. Matanga, donc mannequin, donc un grand merci. David Bouatel, Bébota Labiso, Taylor, Ntela. Donc, c'était un grand merci pour t'aimer en ce moment. Toi, on a David Mumbele. Toi, arrivé vers la fin. Toi qui es en ce moment vers la fin. Mais c'est vrai quand même, hein, Grèce, quand même, c'est comme si vie est moins cher, hein, malgré quand même. Moins cher par rapport à peut-être au Liban, mais entre Bino et Bino. Kolia, Maramobele, les quand même. Est-ce que moi, difficulté, même si Bissinga qui est Congolais, il y a moins foule, on a foule, mais actuellement, vie côté on est bon. Grèce s'est changé, Grèce s'est changé comme on a vitesse Moussoussou. Grâce à Kalezaki dans la boutique africaine. Les aki pour lier les kayabu ou bien pondu il faut muta fois ça est là. Les lots dans 5 boutiques ça va. Voilà, Grèce est changé et comme maman qui au senti que Grèce na vitesse Moussoussou. Ma mentalité il y a bandeko Moussoussou ils ont commaté pour na bango rêve ils à Paris. Rêve naie bon na pesa ka bango faute mingi te anelka. Omoni mutu oyo o ba obenga epa ya mutu ata ba yebise ke oyo poto place ozo komi mogashu vanda no komi awalingati ngana mona mutu na France azo yebisa moi na ya moi siko boka ngunda na mboka wana te mais yo tindi aboka ngunda na mboka na te boso kutaka sina police na nzela misapine ya système ezate azanani eza okeba ke na it kozo mukana mboka na te ya linga ngote yo ko mutauti na mutu na poto o eza poto o yebisa mutu kokozwa mukana mboka wana ti yo ko ndima ke congolais azana mboka o ba masa biso ba bashi bazu chance azwa mikanda mais azolo ba ke congolais awa azu mukanda ya awa résidence azo ba bi mukanda awa epezaka te donc ça veut dire mukanda ya Belgique na France mutu epezaka mais ko yebisa ngate mutana 10 ans na France ou bien azana 5 ans ya Belgique aya ça na Grèce selon loi union européenne alors ça la te ndemo pe muta Grèce soit que France Belgique na mukanda ne pas ça la te comment yo lo ba mukanda Europe epezaka te omoni ke muto moi mentalité ça na moi c'est tout ça là qu'il faut remonter bango moral mais na vie sociale ça va siko bandeko ça va okuta ubimi na ndilo okuti ba ser wa wondi maté osaka émission na tala émission na mogashu combien de personnes ba benga ba masa na ba mishka kabea atuna bi tantina za na Grèce ngabi za na Grèce abi oh mais quand ne moi na ba ser na biso awa na bi na sala ki makasi mboke changer moi bandeko na biso YouTube o ba bimi na bandela ngola ba sa ba tetu mais siko ba ko kuta na siko na arabe pour biso za bandibu biso moi 10 ans na c'est comme si vous avez un problème à Angola des problème tes ande ko beta CT vous avez posé un problème na bango non eza ko beta CT eza ko beta CT ke boza ba angolais te ngana mona muto alo ba portugais belé na munoko makambutu na bisa bi tonton oza angolais te eloko les arani eloko komi côté eloko les arani ki congolais atasuka ke afandi atamo 3 ans 4 ans mboka ba ko mboka na bango ngana angolais sauf nga angolano sauf nga yo yebi plus de 10 ans na Maroc mais natika o lobaté naza marocain na lobaté ki naza marocain non mais majorité ya batu ya ba congolais tout yo monina na mboko no ba kena bana ba France bango ka baza ba angolais le quoi bango aleka ki Angola non na ngana na meko beta c'était le loko frère sœur boza ba angolais te boza ba congolais parce que yo kena luka vie adresse na mino ya na Congo yo bosanki adresse na mino ya na Congo non oza mona matete oza mona limité oza mona ngabo oza mona njili oza mona partout mais comment yo ko la ta nationalité ya batu tango komi na mboka ya batu passeport obini mota mona wa angolais ana ezaka kake oyaki
au sali démarche ya copie pe bimaka na wana biso nsoto yebi et bimaka na ngo billet ya carte d'identité na bango soko ziongo za obligé au cause de passeport bon yebi sanga tango au sali démarche wana tango susu na zo ba on a tuna sermo bonabi ah yo za angolaise ngabi zasu ke yo vuma bazo vrai angolais bana ba shungu wana d'abord vrai angolais ebendeni po ebaki ba congolais bazawa vrai angolais ngana yeba bango ba yebisanga ngo bien un vrai angolais azakana aspecté un vrai angolais akana aspecté un vrai angolais akenda poto na couper na ketch bien li papa abetika mo couper moi kaki moi nini bo akeme muta mbongo un vrai angolais soko zumo na shungu ba petu wana ba shungu no cheba ona ba ndiko na biso ba olobata ba solo laté oko maîtriser portugais ngana yeba arabe très bien so na koti ya onanzia na otamo na kuta ba marocain façon na so wana so na boyi kolobano na congolais o ndima o lobake ah oui o marocain mais na kolobate que je suis marocain non na za congolais do bandiko na biso balongo na mutu na bango ke bazaka ba ngolais bazaka ba ngolais te et d'abord pour ko beta c'était le susu un angolais ya kanzelo te un angolais ke papa ne angolais muzombo te ba muzombo wana ezaka ba greco kota ke bele na kati ba muzombo wana omoni ba zombo wana ekena net mo biloko moko boye ba ville ya mama na biso ezaka soki weshi soki biloko te un angolais aya nzela maite pe aibia wati un angolais amataka na ayaka pe France te un angolais ayaka Angola te ayaka France te ayaka Belgique te Italie te balinga ngote Portugal un Angolais qui est à Portugal. Combien de Congolais ça dimanche pour qu'il est Portugal? Azati. Bilotu, ok, mon a Tour Eiffel, ok, mon a Paris, ok, mon a Belgique, ok, mon a côté à Willy Sion, Azalakana, Mama Lydia Bangala. Donc, bande on a biso, bah c'est trompakate que bazara Angolais pour baleka kiluanda. Te, bazaba Congolais pour papa nabino avant anakin. Mais nabino zakanakin. Bande kono ba anakin. Bon, jusqu'au China sur un temps N. Voilà. Donc, comme nous sommes quand même que vous avez quand même merci moi te béni ba talon en ce moment. Bien sûr. Pour tout clôturer national. Merci, grand merci na Mishka Kabea. Masala Mishka Kabea, mo théâtre papi le roi formule suka 4 limité bilanga. Ça veut dire bilanga mobimezaka héros na kata Maroc, Koko apoka de matete na Thessalonique na bosante trésor moupé. Oyo papa na Gaël azana Paris azonga la semaine prochaine Christian Lukoki poto na poto. Masala Christian Lukoki poto na poto boni sango ya Willy Musheni Koda Mboka. Aneka merci na yo. Merci à toi, Nabi, que vous avez béni Boutali Bissou, de cool. Donc, sans une gosse à la main, mon boulot, Nabi qui m'a moi tellement bien. J'essaie de loin, place aux Ali Kuna, donc, Maraboy qui est tellement bien. Mais il y a eu Sarah Fallon, moi qui mère. Voilà. Moi qui est dans un grand merci à nous. Tu vois, tu veux les tellement dans beaucoup. Dans Robo Sanajam, tu veux les beaucoup. Nabi qui boit tellement belle. Marlène Moutoba, un grand merci parce que Priska, Makolo, de boîte Arnaud, Boakoum, Barbachi di Bouissa, Corsnel, où tu es là depuis. Donc, Jenny Okito, le boîte tellement belle, il y a un son beaucoup. Taylor Tella. Donc, boîte tellement belle, Boutali Bissou. Donc, n'a pas besoin jamais. Un grand merci. N'a pas pu le roi formule la souga où tu es là déjà. Les gens qui ont Kocha, Koulembombo, Glodingonda, boîte tellement belle, Boutali Bissou. Surtout Wadon Foumou. Un grand merci à toi. De Décembre, patron, mes beaux gosses. Un grand merci. Soyez-en bonjour, on va être prochainement. Bye bye.